Bonsoir bandeko babolingo mbotela bino esengo mingi kozala liboso ya etando ike mpona kosolola na bino lelo tozali bongo mokolo ya mibale nsima ya élection ndenge bauti kopublie baresultat ya élection na Kinshasa, élection présidentielle mpe élection députation ya provinciale euti bongo kozala publie sali baresultat provisoire. Lelo molobeli na bino Raphaël Ngoma Tsasa oyo bobengi na nkombo ya Rango Tsasa na kosala mwa moke tour d'horizon ya makambo ezali koleka na mboka. Bandeko babolingo nazali mpe ngai moko lelo mpo naye kozolola pamba te ntango tovandi liboso na internet makambo tozali kotanga ezali ya esengo, makambo tozali kotanga ezali ya pasi, makambo tozali kotanga baike bana mboka basepeli basusu basepeli te na yango naye kozolola na bino mwa moke masolo ezali tokenda na molai te pamba te aujourd'hui on ne peut que parler ya baélection na RDC. Baélection na RDC elobi boni qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bato bakendeki kovote, bato bazalaki na volonté ya kovote le 30 décembre ya 2018. Bato bazalaki mpenza na volonté ya makasi ya kovote, mais moi badésordre ndenge ezalaki na kati ya baélection na bandi bana mboka bino moko boyebi makambo elekaki na kati ya mboka Congo au sujet ya baélection. C'est-à-dire tomonaki que bato peuple azalaki vraiment na volonté parce que passage ya démocratie kolongba na vraiment ezambala ya mbote biso moko bana mboka bana Congo to organiser baélection. Na koorganizaka baélection là qu'est-ce qui s'est passé? Mokolo yango ezalaki mokolo ya lomingo bana mboka batelemaki bakendeki, mais moi ba irrégularité ezalaki vraiment notifié tomonaki ba irrégularité ezalaki mingi et puis temps et permetaki bato nyonso bavote te pamba te mbula ezalaki kobeta na mokolo wana et puis babiro mingi efungwamaki na retard. Na babiro oyo efungwamaki na retard tokoki koloba mpe y avait un problème ya babiro mosusu babengaki babiro fictif. Bon wana ezali bolimbisi wana ezali selon bareportage totalaki na internet en direct na mokolo ya élection, c'est-à-dire babiro mosusu ezalaki takozwa exemple ya lingwala oyo esika balobaki te bureau ezalaki 8 mais ekomaki 9e bureau emonanaki wapi na ndako ya moto oyo azali candidat. Bon voilà ba irrégularité ezalaki mingi donc yango wana makambo oyo peuple congolais azali kodénoncer mpona koloba te makambo yango ezali vraiment kopesa pasi mingi na kolandaka ba irrégularité wana tomonaki bato bakangaki bato bazalaki na bacarte de vote, c'est-à-dire carte d'électeur bakangi moto azali na 40 cartes d'électeur mpe tomonaki na bilili ezali ya kobomba te ezali ya koloba te ke topesi fausse information. Donc bato bazalaki na bacarte d'électeur, bato bazalaki na babulletin de vote, bamachine à voter ekomaki na bandako ya baparticulier, donc tout ça ça s'appelle irrégularité. Bon soki tolobi tosala mwa rétrospective sali tozwaka mwa nsima na masolo ya bavote ezala awa na bamboka poto epai biso tovandi ngai navandi na Manchester, mais na mikili ya poto ezala na États-Unis ezala na Russie on parle toujours des irrégularités. Wana eza babiloko oyo ezangaka te, irrégularité ezalaka epai nyonso parce que nul n'est parfait, eza difficile na bamakambo etali baconcurrence bato bazala parfait. Bon il faut moi sikoyo masolo ezalaka côté média bazala partial, sikoyo côté gouvernement bameka kosala ba élection libre surtout ezala pe crédible, mais kaka bamo mibale wana biso na Congo ekoma bamo moko très difficile mpona pena kozwa yango et se marier bien na mboka na biso. Donc ndenge nauti koloba tomoni bato bakangi bango na bacarte, tomoni bato bazalaki na bacarte d'électeur bien sûr bakutana bango na yango. Donc ça veut tout simplement dire lokwa na mboka lokwa Congo esika ba carte d'identité ezalaka te, carte d'électeur eza kwa carte d'identité. Comment moto moko akoki kozala na carte d'électeur 40 alobi nini baraison apesaki alobi ezali
duplicata parce que duplicata ya babungisaki. Pourquoi et toi seulement un particulier et puis aux membres ya pouvoir selon ce qu'il racontait parce que tu es biqué charlatan pe bazalaka ebele balinga kokosa bato makambo même moi todoba yango ezali te pamba te toza na assurance moko te ke azali charlatan to bato ya lokuta to bato moko ya koya koluka kosalir bato parce que tomonaki bato bakabati balati t-shirt ya ngambo oyo bake kosala mobulu na ngambo oyo on racontait que ezali bato mabe ezali bato moko baza hors contrôle ya position réelle c'est-à-dire ya gouvernement basalaka mobulu to balobaka yango mpe na basoda soko basoda basali mobulu ezalaka o basoda wana bazalaki en dehors ya contrôle ya armée donc il y a état-major il y a forces armées il y a biso ya mboka mais na yango bandeko ba bolingo soki tosangisi ba irrégularité nyonso wana elingi koba te élection bato basali effort quand même na bato bakoya kozala botoloba moi pourcentage oyo ya bato bakendeki kovote wana soki tolobi toconsidere kaka bavote na yango na bango donc elingi koloba ke ifale tokokóma mpe kaka na résultat ya oyo bavotaki c'est-à-dire taux de participation peu importe taux ya participation donc tozwa kaka résultat selon oyo bavotaki alors mais ntango tokomi na ntango ya barésultat toyoki babandi na provincial tokomi na suka batangi na suka baye kotanga ke yali ke bon soki tolobi totala ba 3 candidats donc ekomi 4 millions oyo ya suka azalaki na 4 millions c'est-à-dire le dauphin ya pouvoir 4 millions toke na moto ya opposition côté ya Lamuka azalaki na 6 millions et plus toke na moto ya cash azalaki na 7 millions et plus donc soki totali ndenge basali wana biso tokolanda kaka oyo bango balobi c'est-à-dire la vérité des urnes ezali mpona bango yango wana parce que c'est nanga le responsable ya CNI c'est-à-dire commission oyo etali makambo ya baélection et puis ezali commission nationale quoi électorale nationale pe indépendante donc ezali organisme moko indépendante ça veut tout simplement dire que normalement ndenge eza wana bakosala makambo avec toute vérité et puis balobi te baélection ezalaki libre pe crédible mais ekomi na mwa badoute parce que totali bato toyoki déjà Martin Fayulu ye moko aboyi yango et puis toyebi déjà avant même Martin Fayulu aboya qu'est-ce qui s'est passé avec la 5 ezali lingomba ya bakatholike oyo ezali na kati ya église catholique yango ezali lokola la société civile mpe ezali bongo mpona ezalaki liso ya baebanso ya bana mboka mpona kotala makambo matali baélection c'est-à-dire bazalaki na témoin ils avaient la possibilité d'avoir les PV parce que PV disait-il donc on parle donc de l'abbé Tcholé alobaki que PV ezalaki affiché devant les bureaux de vote et bango na moyen na bango bazalaki na yango réunissaki 40 000 votes bien sûr il y avait plus que 40 000 bureaux de vote alors na plus de 40 000 bureaux de vote bango utilisaki 40 000 téléphones mpona kozwa bainformation na bisika oyo bango bakokaki kokoma te donc roughly donc à peu près dans les à peu près bazalaki na résultat oyo bango balobi ke bazalaki na yango ndenge mpona bango ezalaki bongo te mais tokosoutenir kaka compte na makambo oyo nani moto oyo azali habilité ya kopublier résultat alobi te résultat esalamaki ndenge tomonaki wana donc ezali te Félix Tshisekedi abimi bongo na voix 7 millions. Mais je conviens à vous signaler que M. Monkia avait aussi reçu quand même 15 000 voix. Donc, il y avait des candidats non négligeables. Donc, ceux qui pensent, je crois que on aurait pu être surpris, bien sûr, vraiment, dans le résultat solo. Bon, Natangi Mokia po, tout le monde qui a ta propagande ici, Kasara Kite.
Mais peut-être on l'a vu parler avec des gens, mais tout le monde a dit la propagande. Il y avait les Francis Vemba, bon, ça ce sont des candidats, ou peut-être jeunes, ou Bartebele, un Francis Vemba a passé là. D'ailleurs, moi, intérieurement, je me disais, mais ça, ce sont des gens qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher dans la politique? Peut-être que ça qui est, attends, Francis Vemba, c'est le vrai dauphin de Kabila, parce qu'on a toujours soupçonné que Kabila, lokola balobaka te ndenge basupsonaka te Kabila alingi kotika pouvoir te, donc na mayele na ye ya kolinga kotika pouvoir te akosala nini, akozwa moto moko oyo esika bozokanisa makambo ezali te atokamata ye totia ye awa, bakotia ye kaka azala wana comme marionnette, et puis après paf abimi. Mais curieusement bazwi parti monene balobi ke ndenge sikoyo eza kolobama na mboka mobimba bato banso bazali kotia en doute élection ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Papa Tshilombo auti bongo kolonga na ba élection, bien sûr avec si résultat provisoire tozwa mpe kotala likambo yango na bamboka misato kuna bavotaki te na Beni, Butembo, Yumbi, tout ça ndenge bavotaki te wana, est-ce que vraiment qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont bien que le 19 awa, Félix a prêté serment. Qu'est-ce qui va se passer na le 19? Donc, vote ya bateau, on a considéré un auto, considérer un auto. Ou alors, il y a encore quelque chose qui est caché par le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va bien c'est sur document. On a internet, tout ça, un document bien, je ne sais pas, source nango nini. Bon, document peut monter sur n'importe qui a kobeta yango, mais bato babimisi document babite ezali ba document oyo ezali na ba source sûre. Moto yango kutalobaki yango atangaki mwa moke source, mais atangaki kombo ya moto te. Mais bandeko ba bolingo toko s'éterniser na likambo kotangaka ba source ya ba document ya bato te, mais likambo nyonso ezalaka na ntina yango. Bongo sikoyo tango tobandi kolanda makambo toza komona ezali koloba te bamindele mpe basusu bango kuna bakomi koboya likambo yango ya baélection wana, bato ebele baboyi yango, c'est-à-dire baza koloba te baélection wana ezalaki mpenza malamu te, baresultat bapesi ezali baresultat oyo tokoki kolanda te. Bamsusu baboyi, Martin Fayulu aboyi, mindele ministre ya affaires étrangères ya France mpe aboyi yango. Donc tokotala na mikolo ekoya soki ekozala nini. Senko alobi ke résultat wana eza koreflete résultat wana te, mais de toutes les façons ata balobi est-ce que biso tokosala peboni déjà résultat ebimi, mais soki basali recours likambo nini ekosalema, soki basali recours ekokende na cour constitutionnelle. Na cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'ils peuvent décider? Bakoki peut-être ko invalider bakoki koloba te bon makambo ngo loko esali boye, donc toloba te to annuler ba vote, parce que cour constitutionnelle so andimeli recours wana soki ezala ba raison moko valable bakoloba nini to invalider bato oyo to meka ko invalider bato oyo basali oyo, par exemple soki baboyi par exemple que baélection na babiki ezalaki crédible te, irrégularité eleki mingi ndenge nakuti kotanga irrégularité liboso. Soki par exemple bamoni ke irrégularité eleki trop, makambo ya mabe elekaki mingi wana bakosala nini? Que peut faire la cour constitutionnelle ya mboka Congo? Yebaka te wana ndenge na baloba oyo eza kolobama Félix Tshisekedi a kozwa pouvoir, mais avec la passation ya Kabila, ça veut tout simplement dire que bato babengi yango continuité. Et ça komona na lokwa continuité. Ah, bon, voilà. Il voit à Félix Yalaki exactement 7 51 013, suivi de Martin Fayulu avec 6 366 732 et P6 34%. Il y a Félix Epesaki 38,57%. Bongo Tokena Siadal Yalaki 23,84%. Et il y a 4 357 359. Toya participation na scrutin on a Yalaki à 47,56%. Bande combat Bolivona Bandi Binomoro Boyoki. Que Toya participation ezalaki à 47,56%. Nde yango ezali ko représenter bato oyo ba kendeki ko sala vote. Bande ko ba bolingo soki tolandi maloba oyo ezali kolobama na internet
ezali kaka que ma solo ezalaki vraiment bien te. Bon, pour une fois, pour la première fois, on dira, bon, comme il vient de le dire lui-même, hein, Félix Tshisekedi et Kamer, tous les deux, ils viennent de dire, merci, il vient de dire, nous rendrons hommage à Monsieur Joseph Kabila Kabange, Pambate, Amemi Bisona, élection, oh, Tolbaki, ezala crédible, ezala vraiment bien, mais ata tolobi ezalaki crédible, ata tolobi sodini bon, crédibilité nango ebebi parce que ça peut-être ezalaki élection libre bien sûr, mais alors problème est que moi irrégularité l'équito local irrégularité eleki mingi ekomi bandeko babolingo likambo ya pasi na yango bouti koka taux de participation ndenge ezalaki sika wa boye soki tokomaki na likambo ya cour constitutionnelle soki lelo yo cour constitutionnelle alobi te boya élection ekosala nini? Qu'est-ce que peut arriver après? Que dit la loi après pour na likambo wana sima soki par exemple lelo cour constitutionnelle abi ke bon to annuler l'élection? Mais est-ce que par rapport à recours wana est-ce que ça te bakoki koloba ke bon, le là, yo, tout le monde venait que fraude les années qui topé si dans moto ya zwaki, bimisi résultat ya bien, considéré en haut, parce que je crois que revendication à Martin Fayol les années que proclamer, donc ça dit reproclamer, ça la véritable proclamation pour batanga comme il y a véritable moto gagnaki au lieu de nous citer quelqu'un oyo ezako bimane que zui accord moko secret sima oyo esali kelelo baloba yango parce que makambo esalami ezaki sokotali Honoré Banda aloba yango bato ebele basalaka badeko oyo mama Vanessa bon na biso na États-Unis aloba yango bato ebele baloba déjà makambo yango Martin pas Martin, je voulais parler de Valentin, monsieur Valentin Moubake, assis à Lobaki, que le véritable dauphin, il y a Kabila à Batami, na kati ya ba médiocre, wana ya opposition. C'est-à-dire, pour Valentin Moubake, na lobi bien pour monsieur Valentin Moubake, na kati ya ba opposition, ba véritable, médiocre, batama na kati. Médiocre, batama na kati, bibo, komo na kalate, to bimisa kombona. Non, pas bimisi kombona été, mais je crois que la réponse est là. Donc, place, babwaka kilibanga na molili et pas yosoke motobi ai, ça veut dire que montango yewana azui libanga. Kaka motolo baka ai yende mokolo et pas libanga koyaki kofiolo mide bayemba. Donc tant na baki na bino ke musicien bo kamataka pe bo konzera pe malobana bango na mboka boyebaki boyebi ko utiliser musicien te. Bon, voilà, il faut peut-être poser l'angoma comme président, peut-être Songara comme président, Nakola Sabino, que musicien, on peut l'utiliser comme il faut. Bon, Nandenge ya bien, Nandenge ya mabete, pour vraiment les combattants vont essayer de me massacrer à cause de ça, parce que nos musiciens, ils sont toujours, la plupart sont dans un camp. Donc, il y a un peu de money, Zéné, Tamara, sous-souté, concert d'amis qui les comme Penza. Moi, mbutu na yango bandeko babolingo ya mbutu na kene kosisa na maloba mangai ezali kaka mpona kolakisa bino ke en tout cas masolo match ya mabe masolo ezali malamu te pamba te élection so ekomi na bacontestation ezali mpenza mabe mbutu ekoti na mboka bato babattre campagne makasi pe bakei na yango na maloba ebele mais lelo yo résultat mécontent bazali heureux bazali mécontent na content bazali donc ekomi partagé basepeli numéro 20 asepeli numéro 4 asepeli te bon numéro 13 to monika kake bango bandimi na bango défaite parce que bango de transmettre pouvoir. Donc voilà. Et que disent les autres candidats? Parce que quand même, la côté la Mouka Bazaki na 170 partis au Bazaki unis na bango na sima na bango pona ko sala moi makambo o itali propagande wana pe Bazaki ensemble. Ce qui total le chef de l'ONU a noté que l'annonce des résultats provisoires de l'élection donc Izalaki Peda moi Mobulu Kaka. Ce qui total il va titre papa RDC bon connu pour le talent de ses musiciens, RDC a aussi une créativité politique, voilà.
Et bon, tomoni papa Félix Tshisekedi Chilombo akamati misapi mibale a tomboli héritage papa na ya tikela kaya ya kotomola misapi. Mais na ba analyse mosu balobi est-ce que ezali te que moyen moko bazwaki pona ba boma penza UDPS? Non. Ba ike bana mboka bana UDPS ba koloba na yo. Na uti kolanda bango babi ke base elakisi ke base ayebi mosala. Base alobi ke bango bazé kosala mosala malamu. Donc base balobi grâce na bino et puis yemoko Félix a félicité base, a félicité d'abord président de la République sortant, M. Joseph Kabila Kabange, a félicité Guillé et puis après a félicité Baz, abi grâce à Bino, Nde Masolo et Kei Kitoko. Baz Balbi pe Baz Nde Makambo. Tebisaki Martin Fayoulou, Alanda Kanabiso, déjà parti à Genève, Tofonga qui m'a beaucoup, Martin Fayoulou, à Lobaki Ako, à Lobaki le côté Paris à quitter. Voilà. Nayango Bandekoba Bodingo. Totale évolution et kokenenengenini. Totala bakolobanini parce que va faire Martin Fayoulou toyoki kaka a contester mais simana yango tokoyoka ke lobi donc simana lobi kuna yoka akendeki na cour constitutionnelle pour na porter plainte parce que cour constitutionnelle nde azali habilité yende azali na ningisa yako kata likambo ya makambo wana donc vraiment bandiko babolingo mwangunga ezali mokuse lela tolekisi mwangunga toleki 20 minutes tokoloba mbote mingi na baibanso balandaki molobeli na bino rango ça ezali bongo lelo tozali koloba en tant que citoyen libre nazali kaka vraiment un citoyen libre qui parle pour seulement démontrer que malgré mosika tobosanaka makambo ya mboka te tokoki kobosana makambo ya mboka te alors na yango tokamati mongongo totomboli yango pona koloba mayema azali koleka soki mpe kodenonse todenonse soki kobeta maboko ntango akobeta maboko tobetaka maboko bandeko babolingo lelo tokosuka wana napesi merci mingi na bayebanso bakolanda maloba ya Raphaël Ngomatasa molobeli na bino rango babai botikala malamu tokutani na mbala ya nsima na masolo ya radio Nekof pe na avis du public ndenge tomesana kokutana.